est-ce que IDPS a préparé Ndengenini? Moi, la journaliste, nous avons martelé très bien que Naza, journaliste, IDPS cité, Naza, journaliste, abside télévision, dans la couleur politique, il m'a côté. On a tous les calambonda. Vous allez mourir ici, Bengangaï, la Kouya. Vous allez mourir PPRD, Benganga, la Kouya. Vous allez mourir MLC, ensemble pour la République, Benganga, la Kouya. Et d'ailleurs, si vous avez un psycho, Kende Siko, ensemble pour la République. Tout le monde a mis Kolo, Likambo, Noël Chani, proposition Mogo, Abimsaki, au niveau du sommet de l'État. Pour voter chef de l'État, il faut que les parents, papa, maman, les Congolais. Le dossier de Tchaki, plutôt pas été bouloué. Jusqu'à là, nous trouvons une solution. Est-ce que les agenda caché, mon Sima, pour le bébé, ça va programmer en 2023, ou bien pour le déstabiliser de Moïse Katoubi Chapoué, à postérité 2023. Est-ce que réellement, les députés, ma solo ya Noël Chani, même on la assemblée, sa proposition, va voter la loi Bongo. Mais je suis Jerry Biangani, au secrétaire général, il y a PDC, Parti démocrate chrétien de José Ndundo. Tu solo l'inaye, tu me reconnais que pour bon, PDC va se ensemble pour la République. Mais on peut quand même réponse liée par rapport à l'actualité politique qui est beaucoup de les autres. Tout le niveau régime, autant l'élément autre solo. Pour Landa, la question de la bianone et après tu la plateau. C'est parti la régie. Voilà, mesdames et messieurs, Caroline Nautiko, c'est bien aussi que tous allez et pas de quoi Jerry Biangani Ouazali, secrétaire général du Parti démocrate chrétien de José Ndundo, Bazakatia, ensemble pour la République, avec Yeto Ousulula Mouketo, mais qu'on puisse avoir moins de précision dans le point d'actualité où ils ont déjà coupé, Mamakasi Mikonakamboka. De quoi Jerry, bonjour. Beauté de journaliste. Voilà, et c'est remis à cause de ce la bino, tout ça, il y a un problème d'abord, ma casse au battre record, problème de la congolité à proposition de Raphaël Noël Chani. Comment est-ce que vous avez qui message vous analyse pour ça par rapport à non, Naza qui très déçu, na réflexion voilà. Et ce que j'ai retenu, c'est que esa réflexion moko, esa idée moko non réfléchie, esa idée moko yo moto ya zuyango, akanisa ki penza mingite. Alobi omoni babiloko ba réflexion facile akanisi likamo boyele kina mutu na ye puis alobi on a mis sur bateau alors que ngana kanisa ki aza mutu amayele pour lo balikambo il faut réfléchir mingi il faut tanga mikanda o komi makambo etali ba loi wana oyo zolingo proposer avant o lo balikambo ndenge wana na télévision. Moi j'aimerais bien que me connaisse pousser ce réflexion parce que tant que qui non il va proposition au niveau du sommet de l'État. Asa vraiment tout le monde qui est même parents naïe dans cette congolais à 100%. Tant que yobi qui me fait réfléchir beaucoup parler à Congo urbanistique. Na linko loba que eza ya robombate je pense que tant azo ça la proposition ana eza ka rapona ko réduire tout le ba chance ya Moïse Katumbi aza la candidat eza visé mais na kanisi ndeko il fallait atanga constitution. Na constitution na biso ya Congo ils ont l'article 220 sur la ligne à Kekotanga yango. Na yebite so to otanga ensemble na yo. Oui. Article 220 deuxième alinéa lobi boy. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Nakangu ya liboso de réduire les droits et libertés des personnes. Na kolindimolango na lingala balobi epeki sami kosala la constitution epeki sami kobandela constitution pona kobakisa makambo oyo eza kolongola na batu ba liberté na bango bazana yango. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que constitution na biso elobi muto akoki kozala candidat président de la République il faut ezala muto yazali congolais d'origine. Constitution siko yango moko elobi qui est congolais d'origine? Congolais d'origine eza moto oyo appartenir na tribu moko oyo ezalaki na Congo avant 1960. Wana constitution mtelobi yango. Siko tango ya ye koloba que pour comme président de la République, il faut la congolais de père et de mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes clairs que pour loi wana eleka na parlement, yango bato ba okanisa ke loi wana eleka nazo kama ba, on passer oleka ndenge nini. Pour loi wana eleka na parlement, ça voudra dire que il faut tout réviser constitution. Or, constitution na biso dans article moko article 220 oyo et verrouilla nombre ya ba mandat ya ba président na epekisa ba réduire ba liberté à bato. C'est-à-dire que ceux qui to tenir mordicus ne ba en français ya ko
Côté sa loi wana, ça voudrait dire qu'il faudra tout réviser constitution, donc il faut référendum. Ensuite, erosenga sikoyo to violer article wana o eza ko pekisa révision na sens wana. Parce que balobi ba pekisi biso révision oyo eza ko réduire ba liberté ya baninga. Donc, et comme eza impossible bati yango parce que so ti yango eza le roi to fungoli article 220 o eza verrouillé. Soki to fungoli, quelles sont les conséquences maintenant? Soki to déverrouiller article 220 o eza verrouillé. To fungoli yango, ça veut dire que même ba nombre ya ba mandat. Donc Joseph Kabila ko kozonga na pouvoir. Oui, ça veut dire que Joseph Kabila ko kozonga na pouvoir, ça veut dire que Félix Tshisekedi a reçu la 10 mandats, ça veut dire. Donc, est-ce que Congolais ou aza kolandanga ina yo akondima makambo wana? Je ne pense pas. Il y a un lobby et sa proposition ezala qui réfléchit. Lokola azaki animé na esprit moko yako parce que y a zo kanisa azo ça la plaisir na Félix Tshisekedi en cherchant à éliminer Moïse Katumbi. Alors qu'azo ça l'erreur parce que Félix Tshisekedi yemoko alobaki yango président de la République, alobaki yango yé d'ailleurs aza même pour la double nationalité comme moi d'ailleurs. Félix Tshisekedi il faut pas qu'on réduise na ba considération banale de moi. Il a un grand esprit. Azan moto ouverture yé moko to alingi makamba double nationalité alingi boy. Alors motoana je pense que akanisa ki a ko s'attirer sympathie moko poizo à poste moko. Malheureusement pour lui il fallait réfléchir moi mingi ndé na yoka ka baloba kazaka moto maele il fallait penser à réfléchir moi mingi. Voilà, nakotala d'abord le rappeler tout ça de gérer tout ça sur la par rapport à politique ya mboka. Nakotala siko le haut de tout monde mboka Congo. Est-ce que peuple congolais asa vraiment ba temps ko luka koloba ko tala kama makambo ya ba proposition ba loi ou bien ko luka ko tala vie sociale peuple congolais. Est-ce que vous avez un agenda caché quelque part et que vous perdez aussi peuple congolais temps par rapport aux autres en 2023 bientôt faut qu'il y ait les élections voulues ou pas? Non mais yango moi je pense que même na ba député parce que jusque là makambo wana eza ba rumeur hein donc yango na ligne pe ko landela on mingité. Mais je pense que proposition non nous coûte comme proposition parce que il y a azana droit ya remettre ma proposition proposition et où ta na ba député to na ba ministre comme projet de loi et tout ça. Donc elo na ngena lo bezani na lo ba que lelo soki mutalinga ça la proposition bon ko pona comme loi. Ça veut dire qu'il faut un avantage à la population congolaise. Bon, la proposition, le Congolais gagne quoi? Quel est l'avantage de la population? Il y a un positionnement en cherchant à éliminer un candidat pour s'attirer la sympathie de ceux qui sont là au pouvoir, oubliant que ceux qui sont au pouvoir ne réfléchissent pas comme ça. Donc je pense que ça va distraire la population. Aujourd'hui, l'urgence, ils ont bien-être à Congolais. Ba mama ba robota na ba hôpitaux baza na mbongo ya kobimate bato ba okufa na mama ye mopo azangi kisi ya 1000 francs bato bana na biso ba otanga na C na Kinshasa wa toza na Congo mboko eza na deuxième plus grande forêt au monde donc toza na bois mais bana na biso batanga na C ba priorité yango wana. Moi je pense que soki lelo homme politique aleki na télévision to aleki alingi ko faire passer loi moko soki eza na bénéfice ya peuple te il faut même le chasser. Population bolanda été parce que les lots urgence c'est ça le rôle papa ozana ndako mwana na yo aza malade ya l'agonie azobela yo zo ke no luka peintre ya otia peinture na chambre na yo to boité batia ka peinture na chambre mais tant mwana aza kobela yo somina no kisi te po mwana bika yo zo ke no luka biloko eza cosmétique. Je pense que il faut réfléchir moi deux fois. Donc les lots ba proposition ndengwana eza distraction pour la population. Peuple congolais les lots plus que jamais, tous en a besoin de bien-être. Et bien-être, on a la proposition en loi où il faut la peau na bien-être à Congolais pour tout le monde en sérieux. Voilà. Si tu as la caméra, avant de tu as deuxième point, tu as la caméra, pour la population, surtout à Congo, il y a qui ça particulier, puis à Congo, on a donné à Mobimba, lancer un message particulièrement analyse aussi par rapport à la proposition à Congolais. Non, la population, na Kosenga na Bango, ça la très attention, na bateau, baza koluka ko memela biso ba problème. Baza koya koluka ko distraire population, koluka même ko distraire président de la République, na ba débat inutile, alors qu'aujourd'hui l'urgence c'est le bien-être de la population. Bolanda bangote et bato ya ndengwana il faut ko bloquer bango dès le départ. Ceux qui a bandi déjà na makanisi ya mabe ndengwana bo bloquer pour makanisi wana kozongisa mboka sima.
Voilà, merci beaucoup. Tu as deuxième partie de la chose que tu as par rapport à PDC. PDC, tu es parti sur la Biosali, c'est le secrétaire général. Bon avenir à PDC. Oui, PDC Zamalamu. Lelo, il faut toyer bango que PDC, ce que tu as la PDC, tu as associé ango directement ensemble pour la République. Parce que PDC est l'un de 6 partis politiques. Oui, c'est Meta qui ensemble pour créer force politique autour de Lelo ensemble pour la République. Donc, à venir, il y a PDC. Ils sont liés ensemble pour la République. Et bon, je pense que Baoutaï Kolanda Mikolele Kiawa, président, il y a ensemble pour la République, Moïse Katumbi, Ayambaki ba coordonnateur provincial Nyonso, na Lubumbashi. Je dois signaler ici que c'est une première banda Congo et Zala Congo qu'un parti politique puisse réunir comme ça tous les représentants na départ il y a parti parce que parti n'a pas bandité hein, à réunir bango ça veut dire qu'il y a une volonté de bien faire. On veut faire les choses autrement. Les autres nous en a parti moderne. Donc pour revenir na PDC ils en a quatre ensemble na Tolobi mais si ko toza ko bongisa po moni eloko toza ko sala elongo na baninga mosusu toza ko bongisa muke jusque là na ba point mosusu nano penza et salami ndenge biso PDC tolingi te je dois le dire ici mais toza bato toyokani toza esika moko je pense que toko régler babisiko nano esilité pour makambo ke de malamu. Voilà, pourtant le PDC Zalakata ensemble pour la République, tu as dit que Ndeko Moïse Ouazali, le président de ensemble pour la République, Azali d'abord la Kata la Mouka, tout le monde pito pas le côté de la Mouka, Baouli la côté de Komozi, tu vas la côté de Fayoulou, de l'Oyo Jean-Pierre Bemba. C'est quoi de l'autre côté, tout le monde peut implication bon au niveau il y a union sacrée. Bien sûr que la Kata activité pour tout le monde sur toi là, poursuit à PDC années. Non, pour le moment position à PDC, ils ont même position et ensemble pour la République. La Mouka ou bien union sacrée. Mais pourquoi il faut dire Lamouka ou bien Union Sacrée? Lamouka ezali to le contraire à Union Sacrée, to Lamouka ezali opposable à Union Sacrée. Lamouka ezali nini, Union Sacrée ezali nini. Des questions il faut se poser. Lamouka est une plateforme électorale au Salaki, au yayi ko komisa après plateforme politique. To Salaki yango to bengani to lebito luka moto moko to komisa candidat président de la République. To komisa ki Martin Fayulu candidat président de la République. Makambo eleki ndenge elekaki après et la Mouka tolobi est comme une plateforme politique mais moto na moto a gardé autonomie na ye toza na la Mouka mais moto na moto ko agir en tant que chef ya parti na ye ndenge wana toyokana na ba charte ya la Mouka eza bongo alors na mikolo elekaki awa poto kende mbala mona likambo utoloba na mikolo elekaki atomona ka président Martin Fayulu asalaka document moko abengaka yango plan de sortie de crise. Akomaki yango na cadre ya la Mouka te, akomaki yango na cadre ya ye moko. Donc peut-être décidé, je ne sais pas. Akotisa ki yango pa mindele ba memela Félix Tshisekedi. To Félix Tshisekedi a pesa ye poste, ce qui poste nini asengaka kuna tout ça. Akomaki en qualité à coordonnateur à la Mouka bien en qualité à akomaki yango en qualité à coordonnateur à la Mouka te parce que Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bazaki même pas au courant, balanda comme tout le monde. Akomaki yango na ndenge na ye moko. Alors, biso bato ya ensemble pour la République to considéra ki yango comme ezokene na cadre ya autonomie na ye en tant que président ya parti politique na ye. Il a le droit ya kosala ba proposition na ye en tant que président ya parti politique na ye. Ndenge moko pe na biso mokolo le président de la République a bengisi biso na cadre ya union sacrée to ya koyoka ye pona totala ndenge nini kotia libanda bato ya FCC o babomaki mboko oyo po tomeka kobongisa makambo biso tokendaki toyoki ye pe tondimi proposition wana. Alors elakisi te question tondimi kozala na union sacrée nde il faut tolongwa na Lamuka puisque ye soki proposition na ye président Tshisekedi andimaki yango ye alingaki alongwa Lamuka. Je ne pense pas. Eza na cadre ya autonomie na biso en tant qu'ensemble pour la République, en tant que MLC pour Nabao ya MLC, mais elakisi te qu'il faut kolongwa na Lamuka. Naza koyoka bato mosusu bakoloba Lamuka il y a opposition bino boko bina pouvoir bokoza na Lamuka te. Nani aloba ke Lamuka eza na opposition? Biso tolobaka tant toza na kati ya Lamuka na Martin Fayulu. Biso ensemble tolobaka toza la opposition républicaine. Fayulu alobaki ya aza na opposition te aza na pouvoir parce qu'il considère que il a gagné les élections. Donc biso tolobaki opposition ya alobaki pouvoir. Siko lelo ba changer langage et comme ils biso toza na toke pouvoir tolongwe Lamuka eza opposition, on ne comprend plus rien. Ça veut dire que
Lamuka ezalaki plateforme autosalaki ensemble, mais moto na moto agardaki autonomie na ye. Et lelo M. Fayulu aza na droit te ya kobengana bato na Lamuka po ye a décidé yango na tongo moko alobi banda lelo bolongwe na Lamuka. Non, il n'a pas ce droit là. S'il veut faire ses activités politiques, asala yango na cadre ya décidé, asala yango soki mpe na cadre ya parti ya Mozito soki alingi. Mais Lamuka ezo eloko bakreaki ensemble na baninga, okoki kodécider te ke po moninga ake kosolola na Tshisekedi alongwe Lamuka, parce que ye ntango asalaki plan de sortie de crise pour ekende pas le même président Tshisekedi alongwaki Lamuka te. Monsieur Moïse Katumbi. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ton dit ma pose à ma lebezo ça m'a camé seulement de que Jérusalem gêne. Olinga vraiment Congo. Congo est a passion na ngai. Kolinga est a moké donc naza passionné à Congo, c'est-à-dire merci beaucoup là. Tout ce que l'on a commenté, c'est que Ndeko Chéri, a aussi que l'Oba, par rapport à l'actualité à Mboka, et surtout par rapport à Maloba, il y a Mboka, Noël Chani, na Oetalaki, nationalité, congolité, par rapport au sommet de l'État. Merci beaucoup pour la réponse. Ndeko Labiso, Mboka, Noël Chani, je crois très bien que Luka, que cadrer ma camé, que ça normal pour te permettre. Congolais, on a besoin de ma camé, Congolais a besoin d'Alia bien, Amela bien, Alata bien, attends à quelle est-ce qui toko. Congolais a besoin de discours de bébé, papa, balaté. Moi, je suis fait Tshisekedi Chilombo, il y a 2023. Attendez, il y a non, c'est congestion. Mais Congolais a retardé, moi, je suis fait Tshisekedi. Après, il y a 5 ans, allez, boni, amélie boni, attendez, boni, basoda, basoda, malonga, ba fonctionner, ba sepeli. Il y a une question, il y a Koluka, Kobongi, c'est que bon distribution, ba Italie, que boye, non, tout ça a besoin. Kimia et Zalamboka. Le état de droit quotidien, le là, état de siège quotidien niveau, il y a est-ce qu'on a besoin qui me quota, est-ce qu'il va se retrouver. Voilà. Merci beaucoup aussi cette émission au beauté. Il faut remercier merci à Zéler. Il y a Graban Nounou, Zéler Zéler accident, Zéler première année, surtout ça la bombe de l'Ozali puisque Zamba Lingaki. Merci à Zamba Abataki, tous les Kamonda. Le monde a absine, il y a parents qui ont absine, le monde a kimia, la zone c'est mon trou. Merci beaucoup Nandeko, mon amboka, mon frère qui zola meso, on cherche un moyen danger pour absine télévision et permettre à l'aider à Abima à Kosa Moussala. Merci beaucoup ma chauffeur, madame Ndeko la Prince Tumba, merci. Ndeko Boum, Ndeko Feli, Ndeko Trésor, Ndeko Seleo, Ndeko Chechine, Ndeko Glodine, Ndeko Hervé, Pen Ndeko Zulu et pourquoi pas la papa Fabrice, au bassin de Elongo, tout en bloqué Elongo, ça va pas être comique ça n'est sengeli. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence, c'est Tolé Kanamonda. J'espère que bon, c'est ma activité toute l'activité nous au journal de l'eau, botika la branché, na reste, il y a programme, il y a Abside télévision. On a bien prochainement dans l'édition surtout dans le numéro sur Yassika. Merci beaucoup na Yves Mumba, merci beaucoup le bandoko ya makala ya Mombele ya Kinga Sanya Kimpoko, ni wala ki émission on a kimia botika malamu.